Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Babito Kangaye na Loketo dans votre chaîne Congo Check Check TV avec mon patron, mon boss Sibumuto Bambote à trop vraiment place aux alliés. Sans plus tarder, pour na oumela remonter, je suis pas celle-ci, je suis avec Chico Salader, dans PC Malamoro parole. Bonjour Chico. Ouais, bonjour Tania Weloli, bana poto bana monde entier, tout ça awana kati ya Congo Check Check place oyo biso tozozo la bino information tina kati ya suki bomonike katikati na biso toza deja na imam moko oyo azosala makambo soko pesie makambo ye pa pesio makambo soko tie moteme pa na ye pa tie moteme pa na oseke aolonga ba programme na bino nyonso azolonga ba problème na bino nyonso oyo eboza na problème ozoko comme ma charge wana te muto okitela ba charge ezaka yeyo awa tovandi na ye po bozwa ba numéro na ba téléphone akopesa pa koloba pe to ko toucher ba point ebele ba point essentiel oyo kaka pe to ko toucher moi politique non parce que na minute yo chef de l'état lobby déjà qui est place ma bezali photo dénoncer parce que après si biso tellement à lobby que ba journaliste ba zongi na 4e pouvoir na bango ninga lobby ba journaliste ba zongi na 4e pouvoir na bango c'est que to ko toucher ba place ça mabe to ko toucher pe sur tout au là par rapport à spiritualité pour azana spiritualité qui est to oyaza na mpe ebele ya ko bakisa ezoloba malelo awa mais avant na kota na zone sino malobe pa ya Tania Weloli poto fungola ntwaka ya makambo. Oui, vraiment, merci beaucoup. Kaka ndenge avant ko banda vraiment ya liboso na koloba bo s'abonner belé. J'espère que bomona ki mona bunga ki siko mona zoni na ndako binda kunisa toujours kanda kuna c'est ça. Maintenant je suis ici na kati ya Congo Check Check TV donc ba fan nga bo s'abonner belé. Tania na bino yeyo pona ko banda vraiment pour to pesa inviter la biso parole non on peut ça tout sur mbote na muto azana sima caméra bobi meti timba mobali kitoko donc mobali ya mwindu ya ngolo maza na makambu na epe na roba madame na e bon na baluki vraiment mais ko silikela ngati polo ba ndeni même si makambu na nga na lobby déjà pour nga lobaka to baluki pa ya inviter na biso to linga se présenter malgré que ba o ba yebi epe bazali mais to linga vraiment parole et ou ta remet pas na yemo parce que to yambi awa na kati ya chaîne na biso Congo Check Check TV donc to kolinga ba abonné ya Congo Check Check TV ba yeba vraiment tout ozana bien bonjour Mama Tania. J'espère que santé pépélé. Oui, santé ezali malamu na ngolo ankolo asili kosala likolo penase. Ouais, merci beaucoup Torolinga. Maître O s'est présenté liboso il y a monde tindenge ezali kolanda biso bayeba tout vraiment oyo bayambi na kata plateau soki azana. Naam. Iyo wana ezali Imam Mustafa Tutu bin Suleiman nde kombo na ngai yango wana Imam Mokambi maître Mustafa Tutu oyo nazali maître spirituel pe nazali ko pesa bato orientation divine ya mayo ezali ko lekela bato mutu par rapport ya ba problème physique pe spirituel na bango nde wana ezalaki ngai. Vraiment pour vraiment il y a koma vraiment na kati vraiment il y a makambango mais na ozano na moi réserve parce que pour na ebi maman na ba question ezali kozela vraiment mettre donc des années déjà il faut se préparer déjà na ba réponse parce que biso Congo check doit attaquer ba tout vraiment na ndenga mukete to lingi ndengo lobby ke yebisi ba baza kola na biso ozali to lingi opesa biso moi différence mukie na etali makambo ya spirituel. Po tozomona tozali na banganga bazali tozomona tozali na babato ya ba manger bazali tozomona pe bandoki bazali donc
tozomona nayebi différence nini eza wana entre nganga entre ndoki parce que bandoki mpe na butu nde namona comme si basalaka mosala moko bo je ne sais pas tokopesa différence wana nini eza na kati na comment je peux dire bato ya mangi nayebi te différence nini eza wana na kati iyo mama na ngai nalingaka mingi kozala liboso ya bilili mpona koéveiller conscience spirituelle ya bato parce qu'il y a tant de personnes baza ignorant makambo etali spiritualité ezali nango compliqué te bato nde balingi bakomisa yango compliqué mpona kobombaka vérité moko boye spiritualité ezali kaka na des sciences nde tolobaka baministère mibale ministère divine na ministère satanique ministère ya bonzambe na ministère ya Satan mais tango lobi magie bonganga bokoko nyonso ezali na oka spiritualité ya pouvoir gauche ndenge ngai na lobaka donc spiritualité eza ndenge ministère ezali na ba département exemple ya ministère ya justice eza na ba département ebele ndenge moko na pouvoir ya gauche di pouvoir satanique eza na ba département na yango ebele oyo alingi kindoki oyo alingi magie oyo alingi pouvoir coutumier bango nyonso bauti na silsila bauti na pouvoir satanique mais lolenge ya koloka nde ekeseni kuta mutu mosusu alokaka en costume babongisi kindoki na ye sont tous des sorciers abongisi kande kindoki na ye Rose Christian bata éliminancy sont tous des sorciers mais abongisi ka kombo pouvoir coutumier sorcellerie na ye moko na yango moko pe sorcellerie mais lolenge ya koloka nde ekeseni mais bango nyonso bazali ba oiseau bazali na kati ya ni moko bazali na kati ya sani moko donc bokeseni kuna ezate bokeseni ezali kaka lolenge ya koloka ndoki apumbwa abimisaka molimo na ye po moto azali na kindoki po akoma na pouvoir ya kindoki esengeli basala nini balesa ye ya kolesa moto moko te bapesi ye kindoki na mopepe mutu po akoma ndoki po deke ale eza na place ekendaka kosimba babe yango tahrir place wana deke mutu alie musuni oyo ezali envoûté lipa biskuit nguba deke ekomi wana esili ebalani efongoli ye misu ya butu matoi ya butu misu epermettre ekomona matoi epermettre ekosala nini koyoka appellation ya butu po kakende oluka mais moto babengi pouvoir coutumier eza kindoki oyo esengaka te balesa mutu bako consacrer yo kaka ofandi babwakelo makasu balobi basali makambo na bango tunenge esengaka esili moto akomi ndoki Rose Christian pe kuna kaka na classe na ye ndenge atanga na costume na ye esila akei babisi etanga livre ofongola page au papa esili akomi na connexion donc bango nyonso bazali na pouvoir satanique ba département nde ya koloka ekeseni mais bokeseni na pouvoir wana ezali te po bango tu baza ko adorer Satan pe ba aussi la pouvoir satanique. Merci Mustapha au fungole biso penda pouvoir ya kindoki ndenge nini ezali et onga na okobakisa boye est-ce que na musulman ndenge ozalaka na ezalaka na misusu basalelaka gauche to misusu basalelaka droite iyo papa Saladin nzambe afuta o mingi na kati ya lingomba na mokile senyo te banzambe azali moko azali na livre sacré moko azali na religion moko azali na pouvoir moko tango moto aza musulman babandi ko ba ete musulman ezali na banzela mibale baseli nzela ya mabene il n'est plus musulman tango moto akomi na pratique satanique il n'est plus musulman. Un musulman c'est quelqu'un qui croit à Dieu unique, le pouvoir divin et pour ça on a un miracle. Jésus a zalaki ndokita. Jésus travaillait avec son Père, son Dieu, le créateur des cieux et la terre. Mais bande ko ça ba miracle oyo bande ko réclamer bandoki. Mutu muso ko ça la miracle oui. Mais miracle on a d'où vient ce pouvoir? Donc mutu lobi que musulman dans la banzela mi balé et yende ayebité. Soit ici il est dans l'islam mais il pratique la magie, c'est qu'il n'est plus musulman. Donc on a commis autobengara na islam mushirikun.
associé asangisi nzambe na pouvoir moko ya gauche nde tobengi nani tobengi mushirikun kafirun ase sous musulman. C'est pas autre que comment batu balobaka to que ngana obala musulman te, surtout il y a d'autres filles qui disent comme ça que ngana obala musulman te bango bakangaka basi na ba mibali na basi na kisi on j'espère que comme l'ordre na matoi bo bakangaka basi na kisi. Est-ce que ndebo kangaka ba ya mibali ndebo kangaka basi na kisi ya basi pe bakangaka mibali na kisi to ezalaka lokuta eza lokuta ba musulman bakanga basi na kisi menga na bien ba musulman o baza ba célibataire baza na basi te na ba musulman misusu basi ba lingi ba boye basi ba boye bango bakangi bango te pona nini na lingi na meka ko épingler point moko islam eza lingomba ya nzambe eza na pouvoir oui tolongola kombo akisi. Bon, so to bitolo ngo kombo akisi par rapport ya mo kisi ndenge ezo sonner na mato ya ba Congolais. Donc c'est un peu ça. Mais pouvoir ya nzambe eza ko exister. Nzambe alobi c'est que yo faut croire kana nzambe. Oui, ndé na ça na ozo croire na nzambe. Mais na to yambaki na tanya na yebite so na bosa to yambaki un musulman ndeti kaka yo to vani na plateau ayebisi biso vérité que ye a servi aka 2 mètres. A servi nzambe, a servi aka pe Lucifer. Par rapport à ça on ne peut jamais servir 2 mètres à la fois par rapport à Mathieu. Si c'est Mathieu comme ça, Mathieu, ce qui n'a s'est trompé, on ne peut jamais servir 2 mètres à la fois. Yosko lobi ke yo okroya kana nzambe. Yebe kuna za musulman kaka lokola yo alobi ke asalelaka nzambe asalelaka pe Lucifer. Au monité que des chemins en haut ya lobi aza na raison plus que yo. Mokili moto ya lobi aza ko servir 2 mètres à la fois, c'est un facteur. C'est qu'il n'a pas la maîtrise ya makambo azolobati. Bo benga yebo fandisa ngane wana be mission na ko prouver que azali moto ya lokuta. Est-ce que moto ko matela ba cheval mi balé azotambola na ba. Moto azui de cheval asangisi bango amati azotambola na oya ko kende gauche à qui droite ya saini. Pardon maître, les vraiment au classique sont vraiment très bien. Le premier qui est bon, on a été que beaucoup moi au cours ça biso moi mon qui est ndeti beaucoup mo joie, nzambe beaucoup mo chaeli boso donc na sima donc beaucoup mo sala makampe ba kindoki. Pour tous au monde ndenge nini vraiment pour nous tena mona Jésus Christ a qui ou bien abimisa ou bien dans mona nyoka abimisi ou bien disons pour ceux qui tobi nyoka aux gens qui sanga na era Moïse. Pour Moïse taraboka nzete nyoka ebimaki bato tatomona ke ba musulman bakomi obimisa bambongo bakomi na bani na bango basaki na bango ya magique bakomi kosunga bato donc kosunga ba musicien vraiment tozoyeba susu te. Est-ce que hala vraiment wana nde yango nazoyeba te hala ngo azalaka mibale to kaka hala yango wana Dieu ou bien comment la ligne juste na éclaircir maman makambo lobe ça très important na yebisaka bato spiritualité. La spiritualité n'a pas une religion appropriée na yango. Nzambe aza contraité. Ate science ine na kati ya mukili. Soki olobi kobimisa mbongo. Soki olobi musulman na otanga Bouddha na otanga catholique il y a des chrétiens bakacher lelo ba osala ba makambo kobimisa mbongo. Est-ce qu'ils sont des musulmans? Pourquoi tozo lingaka ko salir islam? Pouvoir wana totana mutu na biso totika ko faire limiter nzambe. Et surtout vous les pasteurs, arrêtez de faire limiter Dieu. Nzambe aza illimité, nzambe aza omniconnaissant, aza omniscient, aza omnipotent, aza omniprésent. Ce que je peux vous faire comprendre, nyonso oyo Satan azali ko sala azali ko imiter nzambe. Dieu n'est pas capable de couper sa mutumbo na nzila mutazaki na likanisité. Dieu est capable. Ça dépend de la foi. Pardon monsieur, je viens occuper ça fila idée. Ça dépend de la foi ya mutu. Ba miracle o ba Moïse basali, ba Abraham basali,
ba Jonas basali, ba Jésus basali. So on a un miracle, on a confiance en Zambie. Mais on y a science. Tu peux aussi le faire. Moi c'est comme la chance à mobile, il faut y a na personne moi nini moro boye pour nos sokola pour mobile lula yo pour kanga mobile ozuma bombo tiena lo lem motango lo ba mobile zo personne nyo soto za na ba Moïse za quitté. C'est qu'on contredire Bible. Ba prophète ango so kibino bo c'est qu'on contredire Bible. Mais vous baptisez les gens, les chrétiens, chrétiens sont baptisés batuna mai. Monsal, est-ce que yona nous mutayo simba qui ça moi c'est pas naote. Je viens. Neti batu ça je viens. Qui ça moi si. Je viens. Qui ça mbongo to qui c'est loko moko. Nazali koya. Tokei. Bolobi bien. Bino ba musulman bozai ko sokola batu. Papa, ce n'est pas problème de l'islam. Ça c'est un problème, il y a individualité. C'est un problème, il y a individualité. C'est un problème, il y a moutou. Oh, il y a tangi science. Islam était à Kamoutou en atteint, mais Bible est baptisé batuna mai. C'est une purification. Moni batu le long na kamwa bango. Moutou a une église. Ba baptisé na mai. Baptisé na mai abimi ole amona clair amona clarté baptême ezanine baptême ezali connexion activer mutu na Nzambe il faut mutu comme pur soki azana bokpoku ya mibali il faut zo mibali ya malamu ndenge ya lingi soki azana bokpoku ya musala isengla na kindumba non parce que tango zolo ba bongo zo mibali oya lingi zo tinda batu na kindumba non abi mibali oya lingi mibali oya lingi c'est-à-dire mibali enoke mibali nde nyonso non parmi mibalo ya voilà nous sommes sokoli mutunda kozwa parmi mibali oya za nango soka zakina ba kwa bapate ba dindisa ka mutuna mai à l'équipe 200 300 zo ka mobile bien te c'est que bangone ba kosaka mais c'est aventure. Non, les aventures. Attendez. Baptême c'est quoi? Baptême ezali connexion. Balongoli mutuna bo tutu ya masumu. Pona ba memae pa Nzambe. Yebisanga moto akomi pemeni ya Nzambe akoki konyokwa ma jamais. Moto akomi pembeni ya Nzambe akoki konyokwa mate. Parce que baptême eza connexion. Balongolo na masumu, balongolo na botutu, balongolo na kindoki. Oh te bande ko bloquer yo. Nzela ya mabe ozalaki na tango ba baptiser yo. Il faut mona clair. Nde omoni biso ba islam. Mon nzote ya mutu. Nzote ya mutu eza sensible. Nzote ya mutu eza sensible. Au sein de même islam, eza na science o ezo salisa mokili. Catholique eza na science o bazo salisa nango ndenge o bango ba yebeli. Ngazo lingana talisa batu loko moko. Moi batu ba kepa nanga, kangela nga mobali. Nzambe alobi nini? Aimez-vous les uns les autres. Tango mutu alingi oyo lingi ete. Tokobelela Nzambe, tobelela kanzambe, ngale sakabatu. Tobelela kanzambe. Tobelela Nzambe parce que Nzambe za obligé pour ba bibolingo utaka na motema. Mutu alingi yo te yo ko foxer ba kanga ye. Yo belela Nzambe pa yo ki mate maloba na yo akangi mutu wana. Mosana Nzambe est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer destin mutu? Ma question. Mituneze bino bianeze nga mais bo meka ko ya nolangai. Nzambe aza capable de changer destin mutu vrai ou faux? Vrai Nzambe. Tango yo linga ki mutu te. Le problème est akanine. Problème est les relations divines. C'est ça un grand problème. Moto aza na relation na Nzambe soki a beti porte ya Nzambe Nzamba kufungola. Moto aza na degré spiritualité likolo. Motoana lobaki non yo sengeli pa Nzambe pe amoni clair na bon moyen na ndeti likamba ko bimisa mbongo likamba ko bibisa mbongo na zo bisa batu wana eza aventure ko bimisa Nzambe alobi na kati ya Biblia moto akolia na motoki nayi Nzambe abi na kati ya Al-Qur'an Nzambe abi na kati ya Al-Qur'ani boluka pe bokozwa na ba hadisi ezali man jitahada wajada mais soki yo ke ko luka bino mokili OK ko luka mbongo akisi eza uzaka na makambo mibale bako sayo to bela liboma c'est tout siko oziana quelque part un mot pena non comprendre te mais oza na nganga oza prophète oza ndoki non comprendre mais quand ko ebisa biso vraiment bien vraiment oyo ozali o ngai nazali imam c'est-à-dire nazali mukambi nazali moto nazali ko encadrer batu spirituellement. Je suis un homme spirituel.
nazali nganga ya nzambe, nazali ndoki ya nzambe, nazali nyonso na mopanzi ya nzambe et non na mopanzi ya Satan. Soki oza na ba problème na yo spirituel, ko pesa nga confiance te, pesa mayo ezogima na monoko na nga. Quel genre ya ba problème ozo lobaki soki mutoza na ngwa koki ko loba? Ba problème nyonso o moto yebi ke nzambe aza capable ya kosunga ye, soki aye na nzela na biso to kosengele pe nzambe kaka même nzambe wana. Même ata mutoza sida. Ezali maladie. Nzambe aza capable ya kosalisa moto asida. Cancer. Nzambe aza capable. Nyonso na mokili Dieu est capable. Non bien. Congo check balandi. Bomonaki émission o na salaki na maître oyo comment ina soki wa utake pa kofi wana nazwa ki ba appel batu bazolo ba escroquer batu tellement ebelé. Siko nazo comprendre te. Na ebité po oyo eza radio te meza TV na ebité. Ni nyango ko sala po to ko melinga bo elinga emona na ebité salade soko ozwa parole. Yo soto ozolo ba wana eza makam parce que kuna na bato bazolo na biso partout dans le monde entier bango bazalaka na besoin ba mona ba preuve. Mais na ozonga mbangu na likambo ya ba pasteur outi koloba awa eza comme so na vanda na yo tozo solo la boyebisanga ke ba pasteur basambelaka denzambe différent oyo bapesaka bato na église na o bango moko bakenda osalela eza yango te bao basambelaka mosusu na ndenge na bango na o batalisaka bato na église eza yango te. Par rapport à ça oki ko éclaircir biso? Non, tu n'avais pas bien compris. Nalobaki te basambelaka denzambe différent na nzambe azalaka moko nalobaki baza na désorientation orientation ba makana église na o bango moko babombaka. Mes frères et sœurs, ils ont une orientation divine, ce qui va pécher, il y a un caca, au monde clair na bomo. Et non, au pays malade, il y a tant de sœurs, soit disons des sœurs en Christ, bazo quoi malade, bazo c'est quoi malade, bazo quoi ba pauvre, ba frère, bazo c'est quoi ba pauvre, bazo quoi na ba problème, bazo c'est quoi na ba problème. Et chaque séminaire, votre pasteur a ça là, chaque séminaire, beaucoup ya kaka. Mais toi, tu as fait ma pourquoi ma baisse continue? Le problème est continue. Et ça va aventure. Mais quand on a un problème, vraiment solution. Éviter ce que les musiciens viennent pour saler pour témoigner. Même maintenant, avec l'église, tout le monde a témoigné. Éviter au niveau où ça, vraiment, un problème grave.